mboka wana pe tozaki na idete to komi wana apote meka lobi o mama na yoki posa mai ba apote ba biminga atikali na bwato ba komi na mboka wana ba ke ko yaka na ndako mama moko aza maîtresse mama na bi jamais ba olekate biso pe to fongola groupe de prière il faut témoignage wana ebima moko samboka bi mama pardon biso to yoki sango na bino côté au déjà atindi jeune garçon wana donc ba sali ba kisi babi keno pese mbote po milimo ekota na loboko ne sikoka omonika ba mikene ba oya madebo bazo yamanga mwana wana pe asani apesinga mbote era pesinga mbote loboko ne ekangami ekomi kol na bi yo loboko no ekangami pwani longolat abino longolezo longwate mwana wana lobi nga batute ba papa omiko ba papa bakimi mokozamo atuni nini ote bapakolanga kisi moko na loboko babito ke tiango na mama de boa po nyoka wana tamole na nzoto akufa kala zaka otelema boto yokika nyoka pasteur nyoka nga na kimi nzoka ndeza asa makola Mikael Mika nyati nyoka nde makile sote bonde na tombole la makia tala bafu anyamao ebimi na libu Mikael akimi oya na ba 6 wana apota yul atuni problème na bino ezani mama de boa bonde la ki lobby amoni mboka wana pe tozaki na idete to komi wana apote meka lobby mama na yoki posa mai ba apote ba biminga atikali na bwato ba komi na mboka wana ba ke ko yaka na ndako mama moko aza maîtresse mama na bi jamais ba olekate biso pe to fongola groupe de prière il faut témoignage wana ebima moko samboka bi mama pardon biso to yoki sango na bino côté au déjà atindi jeune garçon wana donc ba sali ba kisi babi keno pese mbote po milimo ekota na loboko ne sikoka omonika ba mikene ba oya madebo bazo yamanga mwana wana pe asani apesinga mbote era pesinga mbote loboko ne ekangami ekomi kol na bi yo loboko no ekangami pwani longolat abino longolezo longwate mwana wana lobi nga batute ba papa omiko ba papa bakimi mokozamo atuni nini ote bapakolanga kisi moko na loboko babito ke tiango na mama de boa po nyoka wana tamole na nzoto akufa kala zaka otelema boto yokika nyoka pasteur nyoka nga na kimi nzoka ndeza asa makola Mikael Mika nyati nyoka nde makile sote bonde na tombole la makia tala bafu anyamao ebimi na libu Mikael akimi oya na ba 6 wana apota yul atuni problème na bino ezani mama de boa bonde la ki lobby amoni mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Notre roi est vivant, notre roi est ressuscité au tombeau, notre roi est assis à la droite du Père et il intercède à ma faveur, à ta faveur. Shalom. Bonjour et bienvenue sur nazarientv.com, votre site qui nous bénit tous. Et je dis souvent que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ainsi dit la parole de l'Éternel, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. La princesse est toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser certainement. Aujourd'hui, béni soit le nom de l'Éternel, parce que nous sommes avec maman Déborah. Après sa résurrection, peut-on le dire ainsi,
Azongi na mokili. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait la marche avec son roi Amema qui a transporté qui est na esprit Amema qui molimo qui ndemona makambo. Mais laissez-moi le temps de dire d'abord le Sako Mokondi. Après cela, on a pu s'inviter dans Ngambote. Nathalie Moussibou, ça c'est pour toi. Et Papa Guy là-bas, la maman Lauriane là-bas. Là. Nekab, I love you so much. God bless. Allez, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Mission na biso esila ki tobimi. Toke liso mokomoko na mboka mibale. Ezaka pembeni wana Bwanda. Toke na mboka wana. Tokomi na kati ya mboka wana. Biso pe tozaki na idea hotel na Bwanda te. Ezaka bongo te. Idea na biso ezaki tokatisa toke na ngambo kuna na Bondo apres toke Mangai. Mboka wana pe tozaki na idea te. Tokomi wana apote meka lobi o mama na yoki posa mai. Nabi ça va bokita boke luka mai ngapele okanzala bo luka biloko akolia. Ba apote ba biminga atikali na bwaka. Nabi mana ngate. Ba apote ba bimi ba komi na mboka wana ba keko ya kana ndako wa mama moko aza maîtresse. Mama pardon pesa biso mai. Mama na pe akezwa mai apesi bango. Abatuni mama siko abateka biloko wapi. Mama na lobi moto ateka azate omweka na tongo so ba pêcheur baye na moyibo eza pasi. Bino bo wuti wapi. Nde abapote ba betele ngapi na mona mama wana te. Nga na mai na vani na bwaki. Ba pote mikaye ba beteli mama na bi jamais bo lekate. Biso pe to fongola groupe de prière awo. Il faut témoigner wana ebima. To yoki sangoke na tuma lumbo moni Yesu na sanza na moi ezaki bino apota lobi bino awa ko lekateta to bano préparer ba boitoi pour ya rozwa bino nde ba yesi mama moto azo pesa témoignage azana mal nde ba yaki mama na bondelinga na bina calendrier na ngambo mboka ezate na ko pesa témoignage awate mama na leli mai na miso akezwa na mokonzi mboka mokonzi mboka bi mama pardon biso to yoki sango na bino côté o déjà to linga to tina bato ya rozwa bino bolalawa bo pesa témoignage ba mikaye ba bi ma de boato pesa ka bato ba olela nde
tokweyaki na mboka tovandi balambi pe bapresente biso tole e tole nga bi comme toza pressé tokandelaki mboko te namoni témoignage na banopesa butu tina tongo naza na repote nde bakeno buka koni batie moto nde batiaka moto abafendika wana nde na butu wana pesi témoignage na mboka wana na tongo mokonzi ya mboka alobi jamais bopesa butu te bopesa pe na moi po bana mike balanda nde tokomopesa pe na moi e tokomopesa na moi moko mosusu touti kopesa témoignage esili biso tovandika bona bapotre Mikael bapapa moko bankonu baza na système osa bapayote omona so baolia bango nyonso bakesanga na se ya payote wana moko oye na biloko donc okemona ona ngamu na bango sikoyo jeune garçon moko ya moke azalaka na bango batindi jeune garçon wana donc basali ye bakisi babi kende opese mbote mpo milimo ekota na loboko ne sikoka omonika bamike ndenge baoyamba adeboa bazoyambanga mwana wana mpe asali nini apesi nga mbote ere apesi nga mbote loboko ne ekangami ekomi kolo mwana azobena loboko nga mpe loboko natieka bo loboko elongwa te mwana nti lelo azotanga na kampisa nikini akola akomi jeune nga loboko ezolongwa te nga mpe naocomprendre te sikoyo loboko na ngai ekangami mpo na nini loboko ekangami nabi yo loboko no ekangami pwani longola te abino olongola ezolongwa te nabi outi wapi bon comme loboko ekangami te ozokenda nga Kinshasa tokomotambolaka na mwana loboko elongwa te nde bato batondi bakonzi ya mboka baye eza nini nabinga mpe na ocomprendre te loboko na ye ezolongwa te apotre Mikael ayebisi omoni yo esili tokende esclavage yo efo loba likama yango eza nini loba bakela na mama ne na papa ne na zamba baye nga loboko mpe kaboba na tongo kaboye mwana wana alobi o nga batu te bapapa omiko bapapa bakimi bapalangani ere bamo loboko ekababi ya solo mama wana bakimi te mokonzi yango atuni ye nini ote bapakolanga kisi moko na loboko babi toke etiango na mama de boa mpo nyoka wana tamole na nzoto akufa me na ye waka ere napesi ye mbote loboko na ngai ekangani bato batondi apotre Mikael tomboki nga bi apotre Mikael kotomboka te mama wana bondeli bozwa mbongo bakekanga na bataba pardon apotre Mikael bi mwana totambola ne partout to banotambola loboko wana mpe elongwa te bamama na baokolela bakri nga mpe na okomprendre te loboko ekangami ndenge nini so bouge ekene osali boye kebo esali boye kebo ti bakekanga taba baye na bambongo ale mokonzi ya mboka bondeli abina Mikael samba nzambe na yo banda tongo ti pokwa mwana ngoka loboko ekangami nde basuplie nzambe toprie nzambe toprie après loboko mwana wana elongwe donc bamiracle namonaki ere na sepi après wana nde biso tosisi mosala na mboka wana te tosisi mosala kutu bazali bafongoli mwa groupe na bango ya église ya protestant paster aza te nde tokende lobi paster ayeleli nde Mikael atune pa paster biso tosala mosala na église no yo oza tokende wapi ona mema mwasi na nga na banganga yo paster ndenge nino mema mwasi na banganga bazotianga trouble il faut na mema mwana na bango na banganga yango touti banganga Mikael abano lobele wana toteye tote esili nzoka na bano sepelaka te na tongo nango il faut tokata ngambo mosusu wana ya kasai tokena mboka otolini tokeni nde toza kotelema boto bazoklase biloko na bwato Mikael azaka kotelema boto yokika nyoka paster nyoka nga na kimi nzoka nde eza nse ya makolo ya Mikael mama anyati nyoka na mutu abino bomba yo na komo na Yesu Kristo oswanga te Mikael nyati nyoka pe akufi ya bato ya mboka batomoki nyoka na biso akengela biso
yo bomi ye pona nini Mikael alobi nyoka na bino akengela bino na nzoto na ngai ekosani fala bomandenga donc nyoka na bino kan ndenga za wana so azaka mutu azoti kokufu donc botini nyoka na bino akengela bino bomanga ti bakebenga mokozi mboka mokozi wa gangeli bango ba o baza bato nzambe ngana yambi bango moto mokozi mboka po mosi na zaki na lagoni mosi na zaki na lagoni abengi biso toke bondela mama na biki mama na biki jeune fille mosupe azaki donc azwaki zemi wana bota azobota te salabo azosala te basali na ndenge nyonso so baozelaka ya kufa baye kobenga biso babenga biso te tosala prière mpo abika babenga biso tosala prière asuka mpo akatana mpo azalaki déjà akatana mpe aopemaka moke nde toke prière namoni prière échange nakomosa la prière à supplication mawa nzambe nasali prière à supplication tobondeli tokoti mpenza na mozino ya prière mwana mwasi agangi agangi na mbala moko na tomboli elamba na sentir on dirait makile esoteli nga na makolo tina makolo ya Mikael nde makile esote bo nde na tomboli elamba kia tala bafu aniamawa ebimi na libu Mikael akimi frère musu wana akimi do batiki nga na ndako nga moko ye koto na tie makolo kabo tale de la michopo anyama ebimi na libumu siko natale bo akufi na bengi ye na bisere se andi ozali abi na bi azali ba Mikael bakimi libanda bamoni biloko wana bakimi nga na simbi ye na libona kome akushezi mukola na bandiko bondela na bondeli na bondela le biloko yango nyonso ebimi na longole on a linge on a liputa tala bo mwana zate kami chopa nyama fwa nyama na linge nkele pe zate nzoto na nyonso makila sikoyo na tiki nde na sengi kantina mai baye na mai na sokoli esili na zwi ba linge na latisi ye bien nde mwasi alata so aboti nde na bengi bandeko na bango bakozwa ndeko na bino abiki donc moto avandi akomo beta masolo comme nzambe alobaki tokosouffrir mama bautaki peshe batonisi motalaka ya mbisi premba mingusu me bazwa ata mongusu mo bapesi biso te me ngana makila na nzoto bamika balimba regrete na bite nzambe alobaki tokopesa ofele tozwi ofele tokopesa ofele bokipe biloko na bango te tosenga bango ni eloko nde totika mwana mwasi mokozi ya mboka amoni miracle ya bongo ye alobi nono oyo baza nzambe mwasi na nga na lagoni abiki michopa nyama ebimi na mutu azovivre kamera akofilme eza te na mboka toye nde batini nyoka bongo ke Mikael abomi nyoka na bango ifo afuta bambongo ifo basala baceremonie bazwi occasion biso mpe totomboka bango baotoma mokozi ya mboka ye apekisi bango na lingi biloko wana te oyo baza bavéritable bato ya nzambe nde bapesa biso bwato tozokende mpo tokatisa bazwi mpe frère bafrère mibale batie bango mpo bakatisa biso bato mpe baotala toke tokomi na katikati ya ebale place masuwa elekaka seke so ozini wana ta oza moto oyeba mai obima te mpo kasai eza monene kasai kuna kote na biso eleki meme fleuve eza monene makasi donc oyebi tokomi na katikati ya mai mopepe na mona nano mopepe abongo te ezotombola biso na bato bango kuna bakri nzambe na calcule bana bato bayebi mai te bonga bato nayebi mwandamu nakolute peti moto aye kozwanga siko bano naza na bango nakosala ndenge nini awa mopepe nafukama na bwato nabandi kobelela Jésus-Christ de Nazareth oyo akangaki mopepe na mai yo bombwani te mopepe oyo ekangama bango kuna bakri na bondeli bon nye mopepe nye eke peza ji ale tokoti na bwato toke ale bango bazwi sango bamemi dibaya
batindi batu bakeyebisa epa na ngai ke nakufi na mai kuna basali matanga baolela biso tokati ngambo o mosusu pe en tout cas tosali mosala na ngambo wana mama moko azalaki aveugle amonaki mwana moko pe ozoyeba liso mwana mobali azalaki na lagoni oyo nzambe atombola abiki yo miracle nde tobimaki toyema ngai toyema ngai totravaille pe mokolo moko tokoki travaille na église moko ya Sedeko tozotravaille nosambela bato na banoleka na barange Mikael azwi range okuna nga nazwi range frère mosu wana azwi range ya katikati tobondela bato eza église ya monene mpenza nakomi na place moko boye Mikael azalaki asilisi kuna don aye korejoindre nga nasambeli naleki nde abengi nga mama wana aza aveugle nabi mama wana oyo obondeli aza aveugle zonga te maboko na miso nde nazongaki mpe nazwi maboko na tie na miso na minute wana amona te esili topanzani toye na ndako tolali na tongo tobima intercession na ba 4 tozobondela toyokika bakri libanda ngana oyoka on dit mama Deborah nakufi mama Deborah nakufi apôtre yoka batu full bazoya bon selon apôtre erabimi amoni que peut-être batu na bondelaki eza mutu moko akufi nde baoyela nga bitumba siko apôtre abi mama yotikala nda ngande mutu no obunda nabi yaya yobunda bina ko bunda leno beta ba makofi apôtre aketelema na porte fula batu baoya na ba 6h wana apôtre atuni problème na bino ezani mama de boa bondela ki lobby amoni miso efongwami mama aveugle apôtre bi nini mama aveugle miso efongwami apôtre bi wapi ye mama ngwa ye akwena makolo apôtre bi yo moto babondela ki lobby omoni soki omoni loba na zandeni mama na lobby papa yo za mulai mbinga mobali mulai oza mwana garçon jeune kitoko nda apôtre bi mama de boya ko bima na bimi nazolenga na nzoto na bia sali nini babi amoni donc mama era lali pongi omoni délivrance mususu esala ma même RT tala mama na bondeli abikite akena ye akela la poime lera alamuki mise fongwami mama wana na tune mama solo zomona bina zomona clair mama tala nazandeni habite yoza mukuse yoza pembe yoza na suke bele na mutu olati elamba ya boyebo na ganga na uti likolo na kwe mama moni abina moni mama miso na ngai fongwami eto komaki mangai ezaki na ba magicien moko baba no sala ba magie na bango batu nyonso bakena na ka ya magicien ba yoki kaka mama Deborah sambeli mama aveugle amoni batu nyonso bakena na magicien baye na ka na biso omoni soki batu baza kokangana na ka Satan soki toza na kobondela nzambe osala miracle bakozonga na ka na biso mama na moni mangai ebouge soki na mangai botuni histoire ono oloba histoire ya lokuta na oloba te ke mangai na robomba puisque mangai eza kota mboka na nga so bayebi nga so na kosi baolobela bino ke lokuta ntuma lungo wana eza na face na biso toza face à face donc ba miracle esalama nde mama wana amoni mama na yebisi nga poko yebisi oke na moni na oke na bilanga na nga na ngambo ya Kasai kote ya bakundu na ke bukelo bakoko na banana mama na pe akenda akebuka motete ya bakoko banana biloko bafruit atonisi yango na motete aye na yango ye moko aye kotika nabi mama okepenza abi naomona ti lelo mama wana azali amona kaka donc nzambe asalaki miracle mwana mwasi mosusu peka na mboka wana azalaki na même cas na oyo donc mwana wana aza na myome akenda ba hôpital baloba asala opération mais aza na mbongo te mena myome na libume koma net mwana na kiste na myome
ayepe abane asola kutu na ngate na apôtre Michael alobi ngai nazana myome na keste na appendicite il faut ba operenga basenga $250 nazana ngote yango na yepa na bino nzambe na bino asala miracle ayaki na mobali neti ye libumu boy apôtre atuni oza zemite ote za zemite za myome na mona ba règle bana le premier ti le 30 donc repos ezalaka te nde Michael exhorté nazaki na nga pete babano kananga suki libanga Michael si ko exhorté abenga mama tika na nusuki yaka to bondela sero to bandika prier na yo kika mwana mwese aganye na kofie eloko ngwe bibi hein ndoto te tala lokola so foi ya monene o so nini o liboke penzabo mobali na kimi abimi Michael balinga bakima na kangi porte l'omniscient na pesi bino mbote tokutani lisusu mama Deborah bimi lisusu na lina yebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au DGM tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na bakestion na bino oyo eza bakestion ya malamu mpo ozwa solution na vie na oza na posa bato nyonso baza na baproblème na oza na posa bato nyonso oyo baza bamaladi na oza na posa bato nyonso baza na posa ya mabonde cette fois-ci tokosala na mabondeli tokobondela tokoprier vraiment nzambe afongola bino banzela boyebi beye tosalaka bosalaka totikela mama Stéphanie charge te bino bosunga mpo akozala na eloko atinda nde tosalaki première fois mpo eleka bien puisque bainstrument nyonso bazosalela bazozwa bato bino bosunga nde vraiment biso nyonso tokutana le 11 bongisa bakestion na yo tokutana le 11 biso nyonso na kati esika mpo tosala live ya bien oyo ekosunga biso nyonso merci mingi nzambe apambola bino nzambe na ngaza nzambe na bino nzambe asamaka mino na kati na bino tokokutana mokola vendredi na kati esika merci mingi naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazochela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Elengue ça, mon côté numéro 1. Après c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Carita dit sérieux. Na bibino bokima botiki nganga moko. Bozala kawo. Tobuni na simi mwana mwasi yaya ozane abite mama na zabia. Na bi mikai boya na mai. Baye na mai na sokoli ye tozu biloko atotie liboke, to pesi mobile nzo ke kunda. OK kunda ngo. O sopi pétrole, o tumbi moto après o kundi yango. Nde mobile na ke na mwana mwasi abika pe abota. Nde bayela biso mwana moko amoke akoka. To bondeli epe mwana wana tamboli. Wana makamoto monaki après nini? Kozonga nanga. Après kozonga nanga pe jeune garçon moko azati lelo ambara. Azati lelo ayaka pe Kinshasa za commerçant. Mokolo moko tozongi na permanence na loti ndoto. Na loti ndoto jeune garçon ngo ambara. Ngape na yeba te kaza wana maladi. Nazanga na permanent na bimaka te na yeko lota ndoto ba hotel sanga mbara kufi na bondeli ase nde noko na ya za pasteur papa Sévérin nswe on a pesi mbote so azolandanga papa Sévérin ye nde na yebse papa Sévérin na loti ambara kufi na bondeli nzambe abiki ya lobi est-ce que yebi kaza na hôpital na malade na bité o ambara utaki kin bana yaki a côté hôpital azobela yo makano so lobi ezara bona ke tala ye nde papa Sévérin pe azwaki nzela akei era ke ko akuti ambara déjà kufwa na ba 3h du matin batie comme na mboka morke ezala te batia bango na likonga batie na likonga bazela tongwetana po baso ebeme bakenango nde papa Sévérin ye kozonga mbao ayebsinga o mama ambara kufi tokenoke esa prière na bi aso a sécurité wana ezaki ndoto noke nanga te na boyaki na minute moke bakezwa ebembe baodeka pe na ebembe liboso ndako nanga bana nanga bayebama yo solobaki ke noko ambara kufi obondeli ye asekwi tala yoyo baoleka na bi wana ndoto ti baleki pe bakei bakei bazozela motuka mpo bameme mboka sikoyo koma azalaki commerçant baninga na ye bacommerçant balobi te moninga na biso akokende boye te il faut tosomba bagouverture badra bacercueil ya bien nde batieka na wenze kuna papa Sévérin ya benga tokeo esa ata prière na boyi te bato yango bisika bakende koluka bacercueil baoyambango te déjà ekomi ba 15 heures yango papa Sévérin atali ebembe bana tongo ti ero basokoli yango te nde atinda bato bake tombola ebembe bazongisa na ndako basokola ye soki baye na bilamba na cercueil balatisi ye après baokende mboka baye na ebembe batie na ndako ya papa Sévérin papa pasteur wa nde aye kobenga mama ye pardon ye akufa na ye déjà toke tosalaka prière nde notie na ndako milimo mabe ekangama na ndako te donc akoti stratégie mosusu ndenge mpe nakendaki toke tokoti noki nzambe alobi oyo akozala motema makasi te abima nde tobimisaki mama na ye bato mosusu totikalika biso na bapaster na kati ya ndako tobandi prière prière ezalaki topesa na maboko ya nzambe mais prière ekomi ya kopamela liso bademon nokomprendre te na komo pamela bademon noki mbala moko nzambe ayebisinga benga ye na nkombo na ye nde natuni noko na nkombo na ye nani noko na ayebisinga ke nkombo na ye ambara mbala moko nabengi na bi ambara lamoka na nkombo na Yesu Kristo mbala moko ambara afongoli miso epesi bango courage prière tobandi kobondela yeka miso bo tobandi kobondela naoki nzambe alobi zwa monoko nopesa mopepe nde napesa yo
na pesi mo pepe na miso poa ba mo miso bandi ko bouger abi pese na matoi na pese na itoyo na pese na litoyo abi benga ye na benga mbara andi me allez na to continuer prière après ça mabi le bana ya telema na bi ambara telema ameki bo akwei nzamba bi asa basinga na makolo kata basinga zwa loboko oya yo comme ça on épée na zwi pe loboko na comme ça on est de pe abi kata bonde bo kata nzete na kata ezole la pe ka na mama bi ale lobana ya telema na lobe ambara telema yaka abani ko ya to tourner na ndako ale beta maboko ambara beti maboko est-ce que so yoka ba noko ne ba passer nyoso ba kamwe nde na mbala moko ba yepsinga na bimi libanda na bengi mwasi nena mama na ye yako zwa mwana no alamuki batu baboyi babi aoye komi lukuta ambara alamuki ba nabi ambara asekwi ata moto oyo kelanga te mwasi ne moto abanolela mobali na ngai elamuka akimi mama na ye o abanolela mwana na ngai elamuka ambare akimi bango nyonso bakimi do bato baketelema na balabala kuna na lopango ni moto na cercueil bayaki nango na bilo bayaki na baketiaka na balabala o ambara babi alamuki ngai yebisi bango ambara alamuki na mbala moko nazongi kokota nda na bi ambara toke tobima nde tobandi kobima na ambara quartier mobima ebouge ambara asekwi nde bisika omoni batu bayaki ebele kokota na église donc ambara asekwi après ambara ezaki mwana 12 ans pe asekwaki nzambe ayebisi nga lelo kosekisa moto na bi nzambe nasekisa moto lelo abiye baoya na mwana moko so baye na ye yo benga ye sala prière akosekwa nde navandi mpe na se ya nzete na nga malala naza kovanda bapaster bakendai misala nde namoni papa moko azoya na mwana moko ya 12 ans tiere mapeka azolela donc akufi na hôpital azokende na bi papa mwana wana nini o mama mwana akufi na bi papa yaka na ye tosopela ata mai yaka na ye papa na pe aye na mwana akitise na se ya nzete na nga lilala na bi abeli kala abite na bi mama ne aza wapi o mama na ekuta aza na maladi na lagoni na hôpital ya Ipambo siko mwana totikala ne akweika bongo miso etourne likolo na memi hôpital akufi na bi papa tobondela nano etotike na maboko ya nzambe papa wana aza maître nde papa wana pe na bani kobondela mwana wana na bondeli mwana sekwi alamuki nde tozwi mwana totie na permanence lelo pe akola aza grande fille pe na Kinshasa donc nzambe abanaye kosala makambo ya minene esili te ezaka ebele to continue yango jeudi mais mama bato ozotanga baneti aza Kinshasa tokozwa ye bon soki tozwi numero ya telefone net mosusu wana azali abanozala epa na bango na bibwa sikoyo noko na ye aza wa député koma député ope na bosani so nani bazwa ye epa noko na ye bisika azalaki na bibwa soki mokolo ndaku soki abengana bango so nini nde bayaki ye abungaki ale balokoti ye na komi na ngaba na la police balokoti ye na komi na ngaba soda o alokotaka ye eza na mama moko bazaki en face bomoto abandulu nde soda na keno tika mwana wana mama abandulu nde mama na tuna ye ke na Kinshasa a part noko na bino papa na bino oyo atika osondola bino oyebani na nani abina yebi mama Deborah alobi mama Deborah wapi o mama Deborah moko akufa la moko apesa ba témoignage oyebi nzoka ne moto azoyebisa o mwana na nga molimo abia solo yebi mama Deborah abina yebi ye tanga bana mama Deborah mwana wapi abani kotanga nde mama na zwaki mwana wana la police babi keno tike na mama Deborah nde bayaki na ye ngape na oyebete parce akola akoma grande fille nde mwana wana aye na bani kotune yo nani nde expliquer ngabi za yo ayamba ye nde noko na bango o député azwiye so koko nani d'accord aza ata o azaka koko na Kinshasa Sandrine aza wakoma pe grande fille
azaka koka to bondela ya telema oya tokomoni nebite so akondima ko ya bazana mombele na veni mai mpile so combien mpile ou bien mai andi mo témoigner nebite so oyoka soni mais azaka koka quartier mobima bayebi kazaka koka na Kishasa wande ye monto a telema penza koka azaka. Merci papa apôtre au commenter j'ai dit to banda na yo apôtre yo succès na maman par rapport à miracle nzamba sali après kozonga maman pesa kaka lilo basuka pendant même 30 secondes. Merci maman Tiffany. Donc pour na ndenge maman lobi kaka ndenge lobi ba bikamwa eza ebele. Parce que na ko banda témoignage ndenge to banda ti lelo soki totali ba église oyo maman to koti na nzela ko sa musala do eleki ata ba 200. Mais na lingo ebisa bana nzambe loko moko. Foi batangisa ngo mutu te. Serviteur moko pe atambola na miracle na nzoto te. Ata mama Deborah za juste instrument nzamba memie na nzela liwa alamusiye. Miracle et pas ya serviteur de Dieu et wuta ke pas ya mondimi. C'est-à-dire de la manière où yo considérer Tiffany, c'est de la manière nzamba ko répondre yo. Ça c'est un. Na lingo le bisa pe ba na nzambe atali sangai eloko loko ya prière na ba loko la semence, loko la nkona. Ba ba graine na ça c'est graine. Parce que mokomusu na banda ko nzambe jeunesse nyonso na bomisi yango ka bonnam na zaki plongeur okangisinga kana musala mama Deborah kaka nzamba ko sala tala tilelo po ngai bana ndenga lokuta te mama na ngana yebisaka mama Deborah to tamboli mingi seta ko tambola lelo la ko tambola suta vana tambola funza mapesa ambo na bala po bisika musubo ko sa musala omoni mutapeso mo pantalon mo chemise mais pasteur musubo oyoki oyebi atiki mwasi atiki bana pour na musala bazo pamle do ngala bayoka ngo passe tina sala ki engagement te na lobi ifuna bala nzambe pe ayokanga asunganga na bala mais nzambe yeko la kisanga prière na sasa ya nkona tauna zole la likambo lipamboli nzamba la kisinga iba graine ya ndunda ala kisinga graine ya ngai ala kisinga kokoti noyo ya kokoti ayibisinga mikaelo moni prière eza lokola nkona eza na prière mususu sali yango na tongwawa na 8h 5 réponse ye mususu sali yango na janvier na février ozwi réponse eza lokola grone ya ndunda to ngai otie na mabele après 4 jours bato bavanda bamboka lokola biso ozobwaka ngo mai après une semaine 2 semaines ekobota ngai bani kobima dans un mois bokoki kolia yango mais quand à noyau ya kokoti soki otie yango na se ya mabele il faut ezwa plus moins 6 mois et poli et vali na se ya mabele ko bima nango e ko zwa bima ta 10 ans ezokola mais soki kaka kokoti bani kobota et koki ko sala plus de 60-70 ans kokoti wana e ko ya gate et sans vie nzamba tuni ko lingina pambolo lokola graine ya nganga lelo ozwi lobi babuki nganga e kobi ya kokuba e kauki ou soit olingo za na lipambolo za lokola kokoti ngalo bina nina za lipambolo o za lokola kokoti yango to kenda malem zala toujours branché na kata le Nazarene oza vraiment so ozotala ngo mikolo nyonso boy c'est pour dire que oza penza mwana nzambe po bato ebele basupporta ka yango te nzamba pambola bino nyonso bandeko bolandi biso nzamba pambola Nikes Ndombe ingénieur nzamba pambola bino mama Rebecca azala toujours na bino toza ensemble merci beaucoup maman Deborah to comme nasuka numéro 10 vraiment nzamba ko pambola bato nyonso ba soutenir ministère nzamba pambola bino yo o contribuer pour na ministère yo contribuer pour na transport nzambe apambola yo nzambe apambola ndeko nanga oazotinela nga mutuka nzambe apambola yo nzambe asala makamine lokola pese na longwa na babeki kala mite ya yana bano ya na mutuka ya solo o koma na peche pipi na te pipi kala mingi te kala mingi te maade bufungana na banda fungana na banda oya pe ko prier yango na ko benga yo oye soki ekomi na bengi yo oye osali prière amen sali prière na sali ka prière na koti pe na kati mande ba poko lotika ka libanda mutu oya ti ba deko bazo souffrir mokolo ngo ba ozapeka na kati donc alam ta kumba pambola frère José mama kotika obeta boikara alam ta kumba yo eza malamu nzambe apambola frère nanga José Mbano bisiko zali musalo yo moto bandaki me otike on nzela nebite place oza frère José Mbano nzambe apeso mbote apôtre Yoko nzamba pambola yo azala nzambe na yo frère Roger mwana nanga nzamba pambola lisusu makaze frère Miss
yamba losako nanga vraiment nzambe apambola bino frère Clamis boza ebele frère Ron papa Michel papa Patrick nzambe apambola bino na frère David frère Barnabas nzambe apambola sœur Hortense nzambe apambola mama Liliane nzambe boza ebele mabati yamba mbote mama Nicole boyamba frère sœur Daniela Zwambote Paola Zwambote yaya bébé nangai Christelle Zwambote nzamba pambola bino tozoko bakaka bolanda sœur Chanel nzamba pambola bino vraiment bana nanga Fusta yambambo Benita exaucé merveille Peniel Eden te yambambote mama nangai oyo atomboli témoignage ya likolo nzamba pambola yo ya mingi ya osali échec te bato baomona ndiro osali perte mais oyo nomona bango baomona te apôtre Michael mwana na ngai oyo atika nga te nzamba papa Albert nzambe apambola ba le 11 tozana live live miraculeux témoignage Cécilie ba maladi baya koya te ka kotungisa opposer ba question pa mapam yaka ozwa miracle yaka oyoka obika bato aliboso to bondela presse ba nyonso babiki mama nazaki na tawana na mbetu no souffrir maladie na telo boko na biki donc baso témoigner ba obenge bele yope nzambe apambola bele live anezaka mingi ko sambela to boyi ba question ya papa te to bondela nzambe puisque bana to sa musala oyo prière penser ezate il faut prière boko bengaka boyebisi bakatala kananga ale to sangisi to bondeli awa liso eza période ya mbula te po mbula déranger biso nayebisaki mbula ke yo pakoli biso buzoba mais tout la sima ekozala mystique mbula eza te tokokutana nzambe le 11 nzambe apambola bino nzambe asala mingi na kati na bino bamama Liliane nyonso mibale bozwa mbote boza ebele numéro ya téléphone 081 49 33 98 3 o musu wana na motuna kangati babenga na opesa bango OK nzambe apambola bana nzambe nyonso je crois bien que ore programme wa tozanango donc vendredi le 11 ya mois oyo jour J-4 ndeto kozala bino live ka ndenge mama uti koloba donc to se déranger mingi kaka na ba question te oyo yosi yoki wana zwa yango na motema yaka maintenant na sujet na yo pona likamata kotala bana mama Tiffany nazana bando ya Michael plus de 12 bando ya ba mama Deborah baza ebele kutata ba 20 donc yaka ndena kondimana po fo abatangisa yango mutute zala branché mokolango wana sala effort mais kozala peka na système ndenge bosala ka wana comme d'habitude pona koluka ndenge ya kozana connexion ekata na biso te ba perturbation ya courant kozala mbala moko carburant na groupe na biso ezala donc na bande kaka numéro za na bande wana sala participation na yo ekokoma pa mama Tiffany ekosunga vraiment ke basomba connexion e ko permettre biso to kata na te pona connexion mais to kata na po ngonga ekokito nzamba lobi to suka awa ekozala vraiment malamu nzamba pambola mutu nyonso azosala déjà volonté wana ya kotia quelque chose na numéro za koleka na bande wana pona ko contribuer na connexion ata yo za nzoto makasi ozana na problème akobela te ozana na mobali ozana bana mais soki ndeko moko na nzela ya losambo po alandi en direct azwi lobiko mwana ekoti na libumuna aboti kochola mesili kaka po yo muto pesa ki mbonga connexion bon nzamba koboya ofuto malamu nzamba pambola biso tozala toujours ensemble merci beaucoup participer vraiment ça là on peut la bolinga nzambe pour que tous empêchement mon côté parce que matériel ça la live est à Nazareth ba mama ba mona kiango déjà matériel ba kutaka te donc toujours bande ko libanda to bengi bango ba na régie pour que tout ça lango et les kalamalam connexion ezala malunga nyonso courant ezala malunga so ça la nzambe akozwa lokumu quant à ce ngana bino to kutani na mikolo ezako ya papa Gila bala Lusako mama Lauriane mama Louise Lusako Marlène Bouilly ma sœur propre à moi-même Nekab God bless ma maman chérie que j'aime bien Betty Kokelea na papa Teo Kazadi ponanini te vraiment na mama Furatabu mama yangu ngakubariki sana na papa yangu
Donc Baba Munga Kubariki, Papa Kaïs, pourquoi pas Maman Mariam la prophétesse, Mariam na France, Église évangélique Cité Bethel, Zamba Pambola Sarah, que le Seigneur te bénisse. Pour la Nintendo Zamba Pambola, Maman Madi, Maman Ami, God bless Alain Kiakala, Yves Bolofa, Jiramokwa, ciao. Napesi bino mbote tokutani lisusu Mama Deborah bimi lisusu nalina yebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au DGM tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na bakestion na bino oyo eza bakestion ya malamu mpo ozwa solution na vie na oza na posa bato nyonso baza na baproblème nous avons posé à tout sur au bazar maladie. Nous avons posé à tout sur ma bazar la posé à ma bonde. Cette fois-ci, tu reçois la ma bonde, tu peux bonde, tu peux prier. Vraiment, Nzambe a fait mon abino banzela. Mais il dit que tu salak. Bon salak, tu dis que la maman Stéphanie chargée. Bino bosunga. Pour à cause de nous, quoi, t'inna net au salak la première fois pour le cabien, puisque bah parce que nous sommes bazo salela bazo zo abato bino bosunga nde vraiment biso to kutana le 11 bonisa la question na yo to kutana le 11 biso nyonso na kati esika po to sala live ya bien oyo ekosunga biso nyonso merci mingi nzambe apambola bino nzambe na ngaza nzambe na bino nzambe asama kamino na kati na bino tokokutana mokola vendredi na kati esika merci mingi naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazoche la bino, moi je suis un agence Moroboé Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela su. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez silio.
c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien.